Kipede utaka wapi toza na deux volets. Kipede mususu ezali spirituel. Spirituel pona nini? Ba parents mususu pona kibokonzi. Pona ba pouvoir moko songolo. Ba sacrifia ba vie ya bana. Na âge 8 ans na bunga kiloko wana te. Na bandai kotanga, na ekolo bazali kotanga, na bandai kotanga. C'est na déranger. Mon professeur wana ke ko tsanga ya punition na biwa directeur. Directeur a bien sa sœur sinae ngala bando sisango. Et babiloko wana kaka nde balobaka malédiction kitaka tina 4e génération. Soki bato balobeli maloba. Bazui conscience te ya koluka nzambe, bato wana bakotaka na problème ya maloba o baloba. Semence wana nde salaka ke ekanga yo jusqu'à ce que maloba wana lokola eza semence il faut bota mbuma. Mbumango yango wana ezomema bango na kipede na ki lesbienne. Bato bakomi na posa ya biloko koleka bato. Aza prêt à koteka ki mobali na ye akoma mwasi po ba pesa eloko azoluka. Ba pasteur o Yesu abenga te. Ba mibenga bango moko po sala plein aza prêt à ko sacrifier sima na ye parmi ba conditions oyo bazo pesa bango na monde oyo bazo kende. Nzamba salaka mwasi na mobali. O totanga na classe genre masculin et féminin. En tout cas, 3e genre ezalaka. Tozaka na sexe wana mibale. O sexe ezotelema na tongo te. O soki etelemi elembi. O ezotelema lokola bitabe ezobukana bukana. O nalingi etelema pe lokola concombre kisi ezali. Na travaillaka tous les jours de 12h30 à 15h30. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango ngi banda na mois de septembre basoso na classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Boza ebele bota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité à wana Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth. Baneko ba bolingo tolali to la muki makamuzanga te na mboko. Bolanda ki bongo émission ya papa Ekuchu lolenge ndeko na biso mobali aiki ko dénoncer ko dévoiler lolenga zaki PD mais lelo to zongi mo moke na lebina yamba moko expert na makambango moto a traitaka makambango na médecine traditionnelle ya yebi au moins ba si to pe lolengi ne ko éviter que bandeko to bana na biso ba ko ya ba koma ba PD parce que eloko liboso ndeko ba ki ke papa la bango luka mona mwasi tant abotami na âge 8 ans na bunga kiloko wana te. Na bandai kotanga, na ekolo bazali kotanga, na bandai kotanga. C'est na déranger. Mon professeur wana ke ko tsanga ya punition na biwa directeur. Directeur a bien sa sœur sinae ngala bando sisango. Ngala za 8 na kate ekolo ngala bandai kotanga so ba wana za na âge 8 ans. OK. Makamongo bandaka bungu. Na âge 8. Na comme na 12 ans, nde na kine kokuta na par exemple utaka di banda mboka yaka ba vacances na ye na ki ate misa mutu na sepeli na yo ozala karine na ngai to tambola. So ngala mona ka normal ya sana mbongo abando ko gatenga. Le même système mutu wana bandai ko sala ngana école. Ye na 12 abandi ko sala ngol susu.
donc sera biaye ko zonga pa na biso akena nga na pa na potkota za ko kinama campagne misaka serce na ye nga na kumu sisi ikoma kabiti sera peso mbongo ebela pesinga na ndako mutakoloba pe azati qui signe ici ça qui peut depuis le lenge nini mutakoma ka PD na pesi mbote mama Kati na pesi mbote mbote mingi papa chic na yambio na Chibiso télévision. Merci beaucoup. C'est blanc parce que tant que le baro c'est KO transmettre sengo la joie mais malgré bomela ki na biko candidate donc postuler donc na yebinga na voter na ngayo mais oui malgré bomelinga na voter na ngayo mais yamboto ko na mozindo kama biso na losambo. Éternel Père de grâce, na komisi na Sanjoli oppose à l'Inzambe na Bomoy, maître de temps, gestionnaire et à circonstances, na recommandé entretien na biso ya pokwa na lelo na sena loboko na yo, molimo mosantu na Nzambe pesa biso maloba, po yondo pesa ka sagesse pe intelligence. Tika ete émission oyo, e pambola bandeko nyonso bakolanda biso partout ailleurs, toza la sujet à bénédiction, na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. Merci beaucoup, la servante de l'Éternel, Maman Kati. Maman Kati a pas conseillé l'Anzambe aux alibongo médecin ya bakisio to benga bokoko. Ça veut dire que yo traitaka na plante naturelle. Oui. Bakisio peut être te ya mundele mais yo za plus basé na makamotali ba plante naturelle. Mais il y a motoko na mozindo a sujet na biso totala ki bongo émission le na Chibiso télévision. To mona ki ndeko mobali akomi PD bandeko ki PD kotie belé na makanda mondo yo Mama Kati pona yo ki PD utaka wapi tout d'abord merci na mutuna bandeko bozolandanga kombo langa Maman Kati Munga nazali naturothérapeute na soignaka na ba plantes naturelles nazali pe servante de Dieu na église Med ki PD utaka wapi toza na deux volets. Qui pede mususu ezali spirituel. Spirituel pona nini? Ba parents mususu pona kibokonzi. Pona ba pouvoir moko songolo. Ba sakrifia ba vie ya bana. Ba loba maloba likolo ya bana wana. E ba biloko wana kaka nde balobaka malédiction kitaka tina 4e génération. Soki bato ba lobeli maloba. Bazui conscience te ya koluka Nzambe. Batu wana bakotaka na problème ya maloba o baloba parce que maloba pe ezali semence wana nde salaka ke ekanga yo jusqu'à ce que maloba wana lokola eza semence il faut bota mbuma mbumango yango wana ezomema bango na kipede na ki lesbienne. Deuxième chose ya kokoma pede sans pour autant ezala maloba to semence ezali ba envie batu bakomi na posa ya biloko koleka bato. Alors pona kozwa eloko moko songolo aza prêt ya koteka ki mobali na ye akoma mwasi po ba pesa eloko azoluka. Ba misusu bakoma ba pedeka pona ba pantalon, pona ba téléphone, pona mutuka, pona voyage à Dubaï, pona lopango, pona ba vie ya visibilité na ba internet so peka ba o bakoma ba pede pona yango bazali. Ba pasteur o Yesu abenga te. Ba mibenga bango moko poisa la plein aza prêt ya ko sacrifier simanaye parmi ba conditions oyo bazo pesa bango na monde o bazo kende. Donc tango muto azoya pour na traitement ya kipede il faut lukoye banan est-ce que c'est spirituel to akoma ki yango parce que a désira ki to ezaki na circonstance moko o dérouté. Mais ce qui est spirituel, kisi yango moko ekokate. Il faut que sangisa na kisi na prière aleka na délivrance. Mutu wana se repentir aleki na délivrance azui kisi nde akokoma normal. Mais ce qui ezali que circonstance moko songolo nde komisa EPD alinga zonga mobali na kisi ka ya pamba azui na traitement et puis akozonga mobali. Mais Maman Kati olobele mo rozonga kisi nini otokopesa ndeko PD bon mobile qui mobile na ezonga na ko fonctionner Voilà qui signe au lobby. Comment on est? En tout cas, ils ont traitement moi moi moulaye hein. Okay. Ils ont traitement ya mukusete. Azana bakisho il faut tongola. Po eka osaba mai ya mibali o evandie na mukongo parce que mai wana ekendara nulle part. Okay. Ils ont mesikate. Il faut abandonner kotongola bakisho ezo kausa mai wana et puis abandi ko mela
oyo ekobelisa bapota et puis abandi kobaka pona ko récupérer anis na ye ezonga ya kokangama. Donc eza traitement moko ya mulai na yebi yango parce que nazalaki na ndeko moko comme na ye na kimobali ezalaka Julien siko akoma PD akoma Julia na yebaki ye na période ya confinement na sali na traitement pendant 8 mois atika kipede azonga mobali mais traitement ezwa biso 8 mois po awumeli nango asali 8 ans na kipede. Donc eza traitement ya ne to sala ba hémorroïde te 19 jours 20 jours te eza mulai. Mais siko ba oyo ba botama bongo parce que ya ba oyo ba koti yango parce que ba la lokoso mbongo na utukolo ba ba koti yango parce que on a besoin iPhone, on a besoin akuma ou akoko koma. Mais ma biso ba bota c'est inné botama bongo ba to modèle wana pe traitement à cause de traitement netini. Te batu ya kobota mabongo bazala te nzamba salaka mwasi na mobali o totanga na classe genre masculin et féminin. En tout cas, troisième genre ezala te tozaka na sexe wana mibale sikoyo bango balobaka babota mabongo pona nini parce que abotami na ignorance ayebi maloba oyo eloba mate ayebi ba sacrifice nini esalama likolo na yete yango azoloba ke ngai na botama na nga boye nazala na nga déjà ndenge bana basi bazala te eza maloba oyo soit parent soit oncle batoka bato misala milili to mutu moko boye apesa mbongo moko aloba maloba apesa futela ba maternité yango ba biloko mususu il faut ko boya kango biloko ezali lokola mutu afutela o maternité il faut ko boyaka parce que soka za mutu a misala mabe aloba maloba elolanda mwana wana bazemi ote yaya osombela mwana bassin osombela mwana pampers eza mabete mais chaque cadeau ozozwa na moment ya grossesse il faut ko purifier yango na makila na Yesu ata bato bazala ko te biso to sangisi mbongo tokyo balelao soko tali ba mabala na mingi basangisa mbongo ba risque ba dégâts ekota ebele parce que mutu nyonso atia mbongo na ye soko aza mwana na Nzambe te aloba eloko moko atia semence moko o ekoma ko compliqué o ekoma ko réclamer yango zomona mutu aloba te nga na botama na nga déjà nazala PD azalaka akomaka. Ah, mais maman Cathy, lelo yo est comme moi mingi pe na ba société. En fait, qu'est-ce qui fait que nous sommes mobali et lemba? Il y a même chose ba na PDT mais nous sommes mobali et lembi. Mais et pas ya moi sur enda ko lembi, mais libanda et sali. Phénomène wana to benga ngoni parce que il y a des gens à benga papa chic. Ngane na bona kata ndako en tout cas moyen té. Mais sur na bimi libanda na zongi mobali. Phénomène on a phénomène wana peut zongo suka na dévolé. OK. Première chose ezalaka biso ba maman soki to si to bali to boti déjà bana o se négliger na yo. Comme bon papa za yanga to si to bana pour les meilleurs et pour les pires. Papa la muki na tongo atiki yo na sengle na liputa. Sengle na liputa na o saleli ndako kombi o lambi o skoli bilamba o 8 ans ya comprendre soin na ote. O toki journée mobimba mapeka solo po nzoto mutu soika o sukoli te dégagaka. Ate dégager ya makasi te mais dégagement kozala. Soki dégagement za na mapeka bon na se oyo ba eleka mupepete solo ezala yende. Voilà. Siko mobali azoya na désir ya mwasi na ye yo yebike mobali na nga yaka 17h 16h déjà yo sukoli au tie parfum au mibongisi au lati malamu ozozela mobali na mais mobali aye kaka liputa na ya solo o saleli nango journée mobimbe komi de ya sola ya nzila velele sengle wana kaka sali ba auréole ya mutoki yango wana kaka oyambela mobali na pokwa ata soka zaki ne sengo nao na bizika soka nyapusa na solo de beti et c'est sengotin a te provoquer muto ese baby pour solo déjà esu place. Donc mobali wana a tout forcé nzoto yosala te parce que c'est dans la tête ce qui déjà mis sur sepelité mutu pe baby nzoto peut réagir te. Deuxième chose ezali ba bisika o ba papa na biso bakendaka akoki okende sika moko mwasi wana se retrouver nazuma jenda na nga futela nga ndako asalela nga boye alors pona garder yanga akena ndako nganga basali misala sala
yo na ndako kuna nzoto ebando sala te siko tango nzoto esala te automatiquement okanisi ye tango okanisi ozo obligé obimo kende kuna kokende kuna nzoto ezosala ozomona aza koattirer attention na yo a captiver esprit na yo que en cas de besoin kuna eloko eza te eloko eza awa. Donc babiloko wana pe ba papa il faut que ça akeba mokili ekomi tellement mabe batu bakomi ko bomana pona biloko ya mike mususu pe akepe nganga pona aboma yo te me abwakeli mosi na solo. OK. Sukola te solo munoko solo donc ozana eloko lisusu ozolula kuna te okomisi eka mama po azaka mama me yo vina ekomi na libanda. Donc, mokili komi mabe vraiment, il faut to kangama na Jésus-Christ. Wow. Là, c'est pas une réponse na yo. Maintenant, on a côté conseil. Pour nous traiter bango. Qui sini ne sini bazwa. Traitement na bango ozalo lengeni. Traitement ya mibali to ya basi. To zalo ya mibali. Oyo, po to kota na siko na baba. Mobali oyo alemba déjà. Traitement eza nini? Qui sango nini? En tout cas, traitement wana ezali d'abord mobali mususu azolemba te pona musala. Mibali mususu balingi masturbation mingi. Masturbation elembisaka mobali. Ememaka faiblesse sexuelle, ememaka na perte de mémoire. Okomi ko bosana makambo. Elongola na suki ya mutu. Ekataka na manzaka. Siko mobali azoyeba te. Ozo sala ba masturbation mingi nzoto pe bando sala te omona ekomi ko botala manzaka manzaka bi pousser mun mbala eli botala manzaka s'il vous plaît eli botala diniji moso botala manzaka botala OK maman ekataka manzaka ekataka suki okomo bosana makambo pamba esi sala na mayele en dehors de ça tango mutu wana ye il faut yeba parce que papa moko tindelinga message na tonga lobi mama kisi nini oza nango pona mutu atika masturbation na komeli eka na mukuse na lobi oza na besoin ya repentance sincère et puis oleka na délivrance parce que naza sincère na lingina lia embongo te poso aye aosoma ne bakisi pamba akotika te parce que ekomi déjà semence o ekotika tinae o il faut ebima na nzela ya prière. Siko muto njoto lembi kaka parce que njoto mususu lembaka pona nini papa chic pona ba stimulant. Mibali balingi sangisa ozana idete. Amelio sangisi misusu kutu ba okufa en plein acte. Parce que omeli tellement biloko ebele nyoso anatango pesi reto muto akufi. Mais mutu mususu njoto ezokufa ye pona bisangisa ye akokyo bimana moi cité sans pour autant triquer match sora monina mort bon te akoya te atopesi rendez-vous atopesi rendez-vous atopesi rendez-vous oya te po tricage ezate donc à force ya ko triquer match pe et baby ça bon donc tout ça moi na oppose nini tala kalika siko azi maladi siko mutu wana avant pesa ekisi il faut ça la une désintoxication po osukola makila na ye ba résistance chimique ezaye na makila ebima ce qui est biminde ou kopesa e kit complet érectile parce que yangonde eyaka ko perturber mona sexe mo telemité oza vraiment en plein acte bâton de Moïse kwei o forcer et simité botindiki kal epelité donc eza compliqué makasi sikoyo bato nzoto lembaka nango kaka parce que asali mingi alembi ezali pe entretien. Moi, mobile peut faire ça la entretien. Tu vas goûter ça l'entretien, tu es occupé. Maman siko, balinga ça l'entretien. Et puis là qu'on a remarqué na ba papa, a préféré somba yoji ya mamoto. Mais ce qu'on ebisi kiro, et ça par exemple $200, par exemple $100. Ebele boy. Kaba kisika ya bokoko bolo kubo buka kaka à 200. Azobo sanake ba charge comprise eza na kati milangi eza ya kosomba étiquette eza ya kosomba ba personnel baza ya kofuta loyer eza ya kofuta publicité et autres sikoyo tango zo sala mutu bongo et puis
ba mibali bazaka sincère te papa Chiki limbisanga. Soka ye koyebisa oke mama e nga nzoto ezosala te pendant 1 mois. Baki sata ba 5 mois et ça la 6. Chata une année. Soka lobi 1 mois multiplié. Ya opesa o diagnostic ya 1 mois. Yo popesi kisi ya 1 mois. Oh, malade wana ezosenga kisi ya 1 mois, ezosenga kisi ya 6 mois. Après azongeli o maman, mais kisi on a meli na yo ki elokota. Papa yo lobi na nga malade ya 1 mois. Nga pe na pesi o kisi ya 1 mois. C'est ote, mais ça quand même ba 3-4 mois. Mais yo loba kite nga na oyeba ndeni nga salara examen te. Na salaka consultation. Il faut yo loba na nga polele, nga na yeba pona yeba ndenge nini ya opesa o kisi. Donc kisi o mukongo ezo sa pasi. O sexe ezo telema na tongo te. O soki telemi elembi. O ezo telema lokola bitabe ezo bukana. O nalingi telema pe lokola concombre. Kisi ezali. Nazali wana na Victoire, na veni Ikelemba numéro A9. Na travaillaka tous les jours de 12h30 à 15h30. Na zapeli susu na Ngaliema, na veni Maindombe numéro 99. Kuna na travaillaka tous les jours de 7h à 9h30. Consultation ezali 15 000 francs congolais et puis $10 pour na bandeko ba consulta kanga na téléphone. Soki olingi ozwanga obenginga na plus 243 82 20 012, soit au s'abonner na Nation Puissante Télévision, kuno kozoba détail ya makambo o peut-être papa Chiki atuni awate. Merci beaucoup maman Cathy. Siko na batu nyonso oyo rappelez biso na malade oyo tretaka. Ya moto kota na 2-3 mituna pour toute cette émission. Malade ni oyo tretaka ya moto pe alinga oyo pa na yo na cabinet na yo. Malade ni oyo ozavuma o monique o tretaka. En tout cas, dans la maison chez Cathy, toza en mesure ya ko soigner hémorroïdes internes tout comme externes, infection urinaire, nerf sciatique, gouttes, rhumatisme, tension et diabète. Bandeko bazana problème ya misu bimara mai, misu ezo vimba, misu ezo sala pasi, misu eza molili, to misu ezo sala mabele, glaucome, to soignaka na maison chez Cathy. Bandeko oyo bazana problème ya règles douloureuses, règles avec caillou, règles et katana, règles sotaka, règles ya un jour, yaka na maison chez Cathy, traitement ezali. Yondeko okoma na ba problème ya ba fausse couche, parce que ozo manqué ba hormones na ba ovaire. Yaka na maison chez Cathy. Ata soki trompe boucha na maison chez Cathy bakisi ezali. Bandeko mibali o boza na problème ya kobota. Hôpital ba yebisi yo ke oza azospermie, oza oligospermie. Veut dire mataka na yo eza na motilité progressive te, eza na vitalité te et puis eza na concentration te. Na maison chez Cathy traitement ezali. Bandeko mibali o baza na problème ya cancer ya prostate. Yaka na maison chez Cathy. Bandeko basi o baza na problème ya cancer des seins, cancer de col, cancer d'utérus, na maison chez Cathy tozo soigner. Bandeko pe ba pesi o diagnostic que il faut okota na dialyse. En tout cas avant okota soko landi émission oyo yaka traitement ezali oyo ko vite yo okota na dialyse oyo okosala ngombula mobimba ti okufa. Moyen ya ko remédier na ba plante naturelle ezali. Et puis bateau baza na problème ya poison, je crois que quelques maladies autosalaka na maison chez Cathy yango wana. On a la fin de cette émission maman Cathy, va retenir ni na réunion sotolobi awa. En tout cas na réunion sotolobi awa, le médecin par excellence c'est Jésus-Christ. Ba maladie oyo peut-être minganga bazo kokate. Yaka na ngopa Yesu Kristo aobetango dada. Ngai nazanganga ya kisi te. Naza servante de Dieu mais natswanyaka na kisi ya bokoko. Deuxièmement, nalingi na yebisa na population nyonso oyo bokolandanga. Mama Cathy aza candidate député na circonscription ya Lukunga. Nazali député national. En tout cas, voix ya malamu. Candidat ya malamu ezali Mama Cathy, to kotina nous na propagande te, moyen na pesa numéro ezate mais bon retenir que Mama Cathy aza candidate député. Voilà, merci beaucoup Maman Cathy, numéro de téléphone au PC 00243 82 20 012,
soit vous s'abonner na Nation Puissante Télévision. Voilà, merci beaucoup maman Cathy ezaki sengo ya koyamba yo na émission na biso politique la qui émission les cas qui a wayande on a biso PD ya bongo la qui motema Oui, raison pour laquelle bango pas mieux placé ya ko pesa explication c'est ça. Maiwana mbademba bolingo ngai na pesi matondi pe longonia na sponsor nanga officiel FC na baka sumu tumusote comme on a Jésus Christ de Nazareth. Amen. Kazongite to kutana. Bye bye. Bye.